Bon, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va votre Mlimao? Est-ce que ça va votre poisson Mlimao? Ensuite, ça m'a dit Congo pour Christ. Yes, ma sœur, au Congo, dans le Congo. Jésus de Nazareth est Dieu au Congo. Soyez ma chrétien, ma sœur, alléluia. Merci. Et merci à notre papa, l'évangéliste international, papa Jean-Oscar, qui s'est mis à Kibila pour honorer Bissomana, notre soya l'évangéliste à la salle de Colorado. C'est un grand travail à la salle, et puis ce que vous avez l'évangéliste et le ministère. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tant que vous allez qui la conférence, et que ça y est ensemble, on va campagne par la grâce de Dieu. Tout le monde a tout dépensé à ma casse. Pendant qu'il y a 3 jours, il y a stade de martyrs, Nathalie Bilan, dans le téléphone, aux années bateau. Comment d'ici là, on va comprendre que non, ça l'est l'autre. Comment prendre le parce que on comprend. Apparemment, votre côté va bien par rapport à votre côté. Est-ce que votre côté va ça? Votre côté va moi si va ça. Si vous avez dit, Manayo, et l'homme dit ça, dans CPC. Et ça, la médaille, pour être dit, Manayo. Votre côté va Manayo. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire à Sigo. Gloire à toi qui est devant moi. Dans la montagne, ma Bible, la monnaie du solo, il y a Christ dans ma boulier. Dans Matthieu chapitre 28, son bail dans verset 12 et 13. Donc on va l'appeler au comprendre. Donc on va couler Christ. La seconde version, on est tiré dans ma casse au théâtre à ce moment-là. Bakuli Christ, basoldat bayekoyebisa Pilate. Balobi mutu oyo abanda koloba aosekwa après 3 jours. De peur que bato na ye bayekoyiba nzoto ne na cimetière mpe bakokosa biso ete asekwi. Écoutez bien aimé, balobi mabe oyo ekoleka kutu ndenge alobaki aza roi de juif. Balobi totya basoldat baveille na lilita na ye. Pilate alobi oke otya ndenge kaka wana bazwi basoldat batie na lilita. Nazo parler si la résurrection te. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Christ, tremblement de terre, salami, 3 jours après Christ a sécuit. Comme a sécuit, les soldats va comprendre que réellement et en vérité a sécuit. Ça ne veut pas avoir chef, peine à battre sur le cœur. Certainement, il y a une autre côté, mais tout le monde dit comment à Saté. Il y avait un ange à Outaki Nicolo, à rouler Pierre, personne dit Nicolo dans la mot. Ce qui n'a pas dit dans nos soldats, on est dans le bas. Nicolo Lazare a plus fatigué. Pendant les 5 on allait à 5 qui battent le Libanga. Mais nous colonnaillons, comme on dit, nous allons le Libanga, mais comme on dit, oh, je dois quitter le Libanga, et à faire plus de colonne Libanga, pour la colonne de nous, pour son du Libanga, oh, à ça. C'est là que on dit, nous allons pas mon avion. Écoutez bien aimé, Balobi n'a pas trouvé, Balobi Tala, Bateni conseil, votre presse Faza Awa, la journée Balobaka. Et ça va un conseil de rédaction chaque matin, tous les journalistes vont se réunir pour présenter le journal. Alors, on va tenir conseil pour le Lucate, pas le Misamoka, mais on va tenir conseil pour nous étouffer sans la résurrection de Yesu Massi à Nazareth. Après avoir tenu conseil, il faut des sommes d'argent. Balobi bozwa mbongo oyo boyebisa mutu te
bato wana babimisa mbongo ebele mpo bakanga sango ya résurrection. Soki Kristo asengwaki te mosala papa ebi na bana asala enge ozala ntina te. Soki Kristo asengwaki te mosala papa tamontoki asalaki enge ozala ntina te. Ya papa Jacques Verno, ya papa Nkelani, ya mope Lokuta enge ozala ntina te. Papa Bizamina toma tosangana awa te. Babimisi mbongo ayebisi bato koloba te erreur basalaki soda moko amemi mbongo na ndako mwasi nalobi mbongo ebele bozwa balobi alobi toloba te salaka provision sala makambo ezambi na oyo mbongo nayebi ntina mpasi olobi te fo olobaka akoki te alobi mbongo oyo yesu masiya ya nazareti asekwaki bapesi biso mpo toloba te oyo abombi akeyebisa koyebisa motu te nayebisika yo wana mpaka koyebisa motu te nayebisika yo koyebisa motu te nayebisika yo koyebisa motu te nayebisika yo ti ekeli na bisika nyonso sango epanzani e aujourd'hui nga nazala te bango balia mbongo me nazoloba jésus qui Nazareth n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité de mort. yoka sikoto silisa bato babimisi mbongo kaka masango ya résurrection papa dizamina te ya te Kristo aza ressuscité na kongo tondimela Kristo te e mosala moko asala eseli mbongo ebele yango tolingi tosoutenir mosala oyo soza na motu moko oza excellence mais c'est le PDG qui que vous soyez je ne sais pas moi est-ce que vous ne pouvez pas soutenir cette œuvre na mituni nzambe est-ce que soki yo te nakokokosa mpe mokolo moko ata na stade du 20 mai mpona bakuya ya bambongo tolingi tosoutenir mosala lokola Joseph d'Arimathée oyebi un jour Joseph d'Arimathée bapesa kombo ya ville ye bazwileka pleno Joseph d'Arimathée abandi aye koyoka sango malamu mpa ya Kristo na kuku et après ayoki Kristo akufi apose kosenga nzoto na ye bapesi ye nzoto ya Kristo akekumbela lilita na ye ya sika suma. J'aimerais dire à quelqu'un où je te rappelle bien aimé dans le Seigneur Yesu Masiya aliaka nyonga mutu te aliaka mpe loba mutu te so opesa ozokisela asekwi atiki lilita lolekoma si touristique so okei kuna oke kotala eko bakunda Christ ministère ya tourisme ezwi mbongo bakati parti bapesi na famille Joseph parce que Joseph d'Arimathée vi Arimathée likolo ba auteur olingi nzambe amemona auteur ya likolo bien-aimé zwa ozala opesa Christ asalela kama kozongisela yo bien-aimé okozwa bango kozanga suka naza moke naza nango awa nayebi mpasi ya évangélisation et surtout pour gagner les âmes ndeko mosusu nzambe akopambola okozala odela nga nazaka na $100 ya pamba me ndeko oza okoza mpe na $1000 nzambe apambola kolekanga mwana na yo kolekanga leki na yo nalingi mpenza osala violence ya certaine chose bapesa yango na kuku eza makambo mosusu bapesa yango na komonisama tika ete lipamboli na lomonisama na miso ya bato mpo mokolo kolona kolonaki mpe na miso ya naosenga ndeko place oza na basali na nzambe na biso nyonso so tokopusa na liboso oyo osala nango ngana na $100 babelo nauti nango ncangu na ye nango ntina stade mpo nazwa lipamboli eza na se ya makolo ya papa na nga kisami na kibilo ye pokosala opalai masolo okoki kosaproche oya kopesa mama jito okita merci mama Judith mama Judith alobi topesi batie bilamba oyo ya couleur oyo epai osalela foi na yo ata biso tomoni yo te mais le saint esprit ye la azomona yo nga oyo naza nango na tie mais na souhaite so ndeko moza otutisami na motema olobi nga nakopesa ata $10,000 mpo nzambe apambolanga so tokufi nyonso etikala nango nakosouhaite plus soki oza na motuya ya mbongo oyo osoutenir activité ya mbongo ebele pusana mpenza awa na osenga mpenza mpe beaucoup respect oza ta na $500 oza ta na $1,000 oza na $10,000 belemelesele pour gagner les âmes pour l'intérêt ya Christ na osenga oyo pusana mpenza awa
na komisa lokola mwana toleki na okipata na se mpona koyamba yo na kozongo puke mosala ekende liboso nasengi mpe ozoso kopusana s'il vous plaît mosala ezosenga mbongo bien aimé mosala esenga mbongo olinga tokoma lokola ndeko wana koma elinga oyo batambola ndenge nini na nzambe asala basakrifisi nini liboso na nzambe pene mesika nyonso ozopesaka epai na bandeko baza basimbi bapanie wana eza ampane opesi contribution oza na $100 $50 $10 $20 $200 so oza na $500 ti likolo na osouete bien aimé dans le Seigneur opusana mpenza awa tamusi olinganga bamona yo te me ata jose belima te na nikode babatamaki likolo krist akufaki babimaki kaka eza makambo mosusu babatama te fobima soki oleka na lombangu bien aimé okoleka na lombangu nzambe opambola on a tant de témoignages ya basacrifice osala epai na nzambe okouta jamais Égypte okota Kana soki olingi na désert te désert eza place ya sacrifice soki Abraham andimaki te kovui Isaac yayambe alinga apambolama te nzambe Abraham nzambe promesse nzambe Isaac nzambe sacrifice nde kolekisa yo ozwa Jacob eza promesse akokoyo comme si obika na parole kaka te obika na œuvre la foi sans les œuvres elle est morte en elle-même nana koleka mbangu na stade oyo mobimba nana koleka mbangu ozanga na $500 pour soutenir cette œuvre eza pour l'intérêt l'homme de Dieu te mais pour l'intérêt l'œuvre du Christ na stade oyo mobimba moto akosuma biso aza te yayo ozopesa na panier ekolekisaka na kozwa na yo mais tozoluka ndeko okopesa biso ata $500 $300 okopesa biso $1000 to likolo ntango apambola yo oxygène eza na combien pour 1 heure du temps bien aimé soki nzambe azwi mpema na biso tosuka wapi mbongo na biso epesa biso merci te osula biso te bible dit l'Exode chapitre 11 verset 8 l'homme ne pas mettre son souffle pour retenir na stade obelema koza likolo kita c'est la violence soki lola yesu masalema okisela biso nalobi appartient au violent aussi mais so toyambi ye il faut nyonso esila totambola na obange tokota loba mais pourquoi il dit encore que le royaume de Dieu appartient au violent il y a certaines choses pour ça la violence vous êtes serviteurs de Dieu enfants de Dieu qui que vous soyez vous avez la grâce de Dieu vous avez béni venez avec le paix que vous en avez 500 1000 tilikolo nzambe akopambola so nakomona motu moto opambola nzambe mpona mosalo nazosolo bien aimé poto dernier temps on a une seule mission primordiale
liboso. Pour la cri de joie qu'on est en haut, comme la liboso. Zamba pour la montagne comprendre ma camboyo. Gloire à Dieu. Congo pour Christ. L'arrivée de son serviteur. Acclamez encore très fort. Poussez encore des cris de joie. Au nom de Jésus. Congo pour gloire à Dieu parce qu'on comprend le Makamboyo. On comprend que les acteurs ont participé. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Waouh. Il est le Seigneur. Voilà. Maintenant, c'est un grand moment. Nous voulons écouter une femme qui va parler. Elle va lire plutôt un discours. Dès que la femme va bien, comme le professeur. Révérend ministre de Dieu, honorable député et sénateur, Excellence Monsieur le ministre, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, bonsoir. Grande est notre joie de vous compter parmi nous dans ce somptueux stade omnisport de Martyrs pour cette 6e édition de l'action évangélique dénommée Congo pour Christ, ainsi le CPC. Et nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse abondamment, puisque c'est en son nom que vous êtes venus en ce lieu. Avant toute chose, permettez-moi de nous acquitter de cet agréable devoir de rendre grâce à l'Éternel notre Dieu pour avoir permis la réalisation de cette activité. Il reste jusqu'à cet instant notre Ebenezer. Que son nom soit glorifié. Aussi, nous rendons un vivant hommage à l'évangéliste qui prit la Jean-Oscar pour avoir accompli la vision et la recommandation du Seigneur d'organiser des grandes réunions de prière publiques afin de prier pour la RDC, ce beau pays est envié par tous. Aussi pour tant de sacrifices consentis, tant de privations et tant d'obstacles bravés. Que de sacrifices consentis, tant de privations et tant d'obstacles gravés. Que l'Éternel, le véritable rémunérateur, les comble de ses multiples bénédictions. Enfin, à vous tous, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé pour avoir répondu positivement à l'invitation, vous adressez et en dépit de vos multiples occupations, vous avez accepté de rehausser de votre présence ces assises. Que l'Éternel vous bénisse. En effet, ces grandes réunions de prière sont toujours organisées pour qu'ensemble nous puissions adresser d'intenses prières à Dieu en faveur de notre cher beau pays, ainsi qu'en faveur de nos autorités politico-administratives, militaires et religieuses. Cependant, cette émission est organisée un contexte particulier où, d'une part, le pays est face à la guerre d'agression qui frise la balkanisation et d'autre part, il va organiser des élections générales. En sortant de l'Égypte, Israël était aussi confronté à deux situations, à savoir
Jésus-Christ a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Donc, dans tous ces demandes, pourquoi une réunion de prière pour le pays alors qu'on a déjà organisé plusieurs rencontres du genre? Nous leur répondons en ces termes. Savez-vous combien de fois Israël avait fait des prières en Égypte pour que l'Éternel dise enfin, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Exode chapitre 3, verset 7. Sachez que la prière est une sémence. Elle germera au temps voulu par Dieu. La Bible dit, priez sans cesse. En Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Donc nous continuerons à prier jusqu'à ce que l'Éternel nous réponde par des signes, des prodiges et des miracles. Révérend ministre de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Nous avons l'impression que l'Église a perdu ses repères, comme les mages ont perdu l'étoile lors de la naissance de Jésus-Christ. L'Église a oublié sa mission première, celle d'évangéliser et de gagner les âmes pour le royaume des cieux. Il est donc temps que nous reprenions notre mission. La Bible dit, vous courriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Galates chapitre 5, verset 7. Aujourd'hui, nous sommes plus que divisés, cloisonnés dans le regroupement de plateformes. Nous combattons les uns les autres. Voilà pourquoi l'Église a perdu sa force, sa puissance et sa valeur. Mes frères et sœurs, il est temps que nous soyons unis, car c'est dans l'unité que nous sauverons ces beaux et grands pays. Unis, chasserons l'ennemi qui cherche à déplacer les bornes de notre pays. La Bible dit, mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruites les uns par les autres. Galates chapitre 5, verset 15. Révérend ministre de Dieu, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, à travers ces assises, nous voulons que les uns et les autres regardent dans la même direction, parlent le même langage et reprennent l'amour du prochain et l'amour de l'œuvre de Dieu comme le peuple des groupes de prière. Pourquoi tant de tumulte? Qu'on puisse parler de la malnutrition. Comment pouvons-nous vivre de guerre, d'agression et de rébellion pendant plus d'une décennie, pendant 3 jours? Nous serons ici pour intercéder en faveur de notre pays. N'oubliez pas, la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Jérémie chapitre 33, verset 3. Aussi, vous m'invoquerez et vous partirez, vous prierez et je vous exaucerai. Jérémie chapitre 29, verset 12. Nous sommes persuadés que Dieu est avec nous, qu'il va exaucer nos prières, que nous lui adresserons en Seigneur, et il agira pour sa seule gloire. Car il a dit dans sa parole, vous me cherchez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29, verset 13. Ainsi, soyons tous unis, avec foi, demandons à Dieu que son règne vienne dans notre pays et qu'il nous délivre de tous ces malheurs qui nous accablent. Que l'Éternel bénisse la République démocratique du Congo, cher et beau pays, ses autorités ainsi que toute son Église. Encore une fois, soyez le bienvenu. Je vous remercie.
acclamer fort. Wow. Merci, Sœur Flavie, pour ce discours. Amen. Merci beaucoup. C'est le spirituel qui dirige le physique, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout est dédié notre pays. Parce que le Seigneur lui-même a un contrôle. Amen, amen. Et nous croyons qu'au travers de ces assises, la gloire de Dieu s'est manifeste dans notre pays. Voilà. Nathan Motokomi Nalika qui n'a pas sous nous saluons pour un grand service. Et ce service sera accompagné par Maman Lorbogo. Amen, amen. Alors pendant que je vais, oh là là là, acclame très bien. Plus que ça, oui. Merci beaucoup parce que tu as compris. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Waouh. Je voudrais pas me rappeler, un homme de Dieu qui parle bien pour un service très important, et ce service sera accompagné par Maman Lorbogo. Voilà pourquoi je fais appel à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mayata. Pendant qu'il s'approche, nous acclamons devant le Seigneur qui va nous amener dans ces services de offrandes. Merci beaucoup. Bien, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va votre rendez-vous? Est-ce que ça va votre rendez-vous? Ensuite, ça m'a rendu ma Congo pour Christ. Jésus m'a servi au Congo, dans le Congo. Jésus de Nazareth est Dieu au Congo. Soyez ma chrétien, ça va préparer. Alléluia. Merci. Et merci à notre papa, l'évangéliste international, papa Jean-Oscar, qui s'est mis à Kibila pour honorer Bissomana, notre soya l'évangéliste et la salle pour c'est un grand travail au Sala, la Sala. Et puis ce que vous avez l'évangéliste et le ministère. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Tant que vous savez qu'il y a une conférence, et que vous savez qu'il y a une campagne par la grâce de Dieu, tout le monde a tout dépensé à ma casse. Pendant qu'il y a 3 jours, il y a stade de martyrs, Nathalie Bilan, dans le téléphone, aux années bateau. Comment d'ici là, on comprend que non, ça l'est l'autre. Comment prendre le parce que on comprend. Apparemment, votre côté va bien par rapport à votre côté. Est-ce que votre côté va ça? Votre côté va moi si va ça. Si vous avez dit, Manayo, l'homme dit ça, dans CPC. Et ça, la médaille, pour être dit, Manayo. Votre continent va Manayo. Gloire au Seigneur Jésus de Nazareth. Gloire à Sigo. Gloire à toi qui es le monde. Dans la montagne, ma Bible, la monde lit solo. Il y a Christ dans ma coulier. Dans Matthieu chapitre 28. Son bail dans verset 12 et 13. Au combat d'appel, il faut comprendre. Nous commençons à couler Christ. La seconde version, on est dans ma case au théâtre à ce moment-là. Bakuli Christ, basoldat bayekoyebisa Pilate. Balobi mutu oyo abanda koloba aosekwa après 3 jours. De peur que bato na ye bayekoyiba nzoto ne na cimetière mpe bayekokosa biso ete asekwi. Écoutez bien aimé, balobi mabe oyo ekoleka kutu ndenge alobaki aza roi de juif. Balobi totya basoldat baveille na lilita na ye. Pilate alobi oke otya ndenge kaka wana bazwi basoldat batie na lilita. Nazo parler sur la résurrection te. Mais je voudrais dire à quelqu'un que Christ, tremblement de terre et salami, 3 jours après Christ a sécuit. Comme a sécuit, les soldats va comprendre que réellement et en vérité a sécuit. Ça ne veut pas ma chef, peine à battre sur le cœur. Certainement, il y a une autre côté, mais
ange autaki likolo aroule Pierre mpe afondi likolo na yango. Soki nazalaki na masoldat wana ninga naloba mokolo Lazare akufaki mpona lisembo na ye basengaki bato balongola libanga, me mokolo na ye tomoni moto alongoli libanga te, me tomoni ange nde akiti alongoli libanga mpe afondi likolo ya libanga mpona koloba te moto akozongisa libanga oyo aza. Tika bato akondima nzambe apambola bino. Écoutez bien aimé, balobi na bato oyo boye balobi tala bateni conseil bato ya presse baza awa na journée balobaka ezala na conseil de rédaction chaque matin tous les journalistes bakose réunir mpo baluka belema bakosala mpo baprésente journal. Alors bango bateni conseil mpona koluka te babomisa mboka, mais bateni conseil baluka ndenge nini bakoétouffe sango ya résurrection ya Yesu Masiya ya Nazareth. Babimisi bambongo libelobi après avoir tenu conseil babimisi une forte somme d'argent. Balobi bozwa mbongo oyo boyebisa mutu te. Lelo toluka bato oyo bali bakontredire bato wana babimisa mbongo ebele mpo bakanga sango ya résurrection. Soki Kristo asengwaki te mosala papa yebi na bana asala enge ozala ntina te. Soki Kristo asengwaki te mosala papa tamontoki asalaki enge ozala ntina te. Ya papa Jacques Vernon, ya papa Nkelani, ya mopere Lokuta enge ozala ntina te. Papa bizamina toma tosangana awa te. Babimisi mbongo bayebisi bato koloba te erreur basalaki. Soda mwa amemi mbongo na ndako mwasi nalobi mbongo ebele bozwa balobi alobi toloba te salaka provision sala makambo zambi na ole mbongo na yeli ntina mpasi olobi te fo olobaka akoki te alobi mbongo oyo Yesu Masiya ya Nazareti asekwaki bapesi biso mpo toloba te oyo abombi akeyebisa okoyebisa motu te na yebisika yo wana papi koyebisa motu te na yebisika yo koyebisa motu te na yebisika yo koyebisa motu te na yebisika yo ti ekeli na bisika nyonso. Sango panzani et aujourd'hui, moi nazala te bango balia mbongo, mais nazoloba Jésus-Christ Nazareth n'est plus dans le tombeau, il est ressuscité de mort. Yoka sikoto silisa. Bato babimisi mbongo bakanga sango ya résurrection, papa dizamina te ya te Christ aza ressuscité. Na Kongo tondimela Christ te. Et mosala moko asala esali mbongo ebele. On te dit de soutenir Moussala excellence, mais c'est le PDG. Qui que vous soyez, je ne sais pas moi. Est-ce que vous ne pouvez pas soutenir cette œuvre? Est-ce que ceux qui ont commencé à faire mon attendre un stade du 20 mai pour avoir couille à Bamono? Tu dis de soutenir Moussala pour la Joseph d'alimenter. Vous avez dit un jour, Joseph d'alimenter. Bapesa kombo ya ville ye bazwileka pleno Joseph d'Arimathée abandi aye koyoka sango malamu mpa ya Kristo na kuku et après ayoki Kristo akufi apose kosenga nzoto na ye bapesi ye nzoto ya Kristo akekulela lilika na ye ya sika suma. J'aimerais dire à quelqu'un où je te rappelle bien aimé dans le Seigneur Yesu Masiya aliaka nyonga mutu te aliaka mpe loka mutu te so opesa ozokisela asekwi atiki lilita lolekoma si touristique so okei kuna ke kotala eko bakunda Christ ministère ya tourisme ezwi mbongo bakati parti bapesi na famille ya Joseph parce que Joseph alimentaire vie alimentaire likolo ba auteur olingi nzambe amemona auteur ya likolo bien-aimé so ozala opesa Christ asalela kama kosongisela yo bien-aimé okozwaka ngo kozanga suka naza moke naza nango awa nayebi mpasi ya évangélisation et surtout pour gagner les âmes donc mosu nzambe akopambola okozala odela nga nazaka na $100 ya pamba mais ndeko oza okoza mpe na $1000 nzambe apambola kolekanga mwana na yo kolekanga leki na yo nalingi mpenza osala violence ya certaines choses bapesa yango na kuku eza makambo mosusu bapesa yango na komonisama
tika ete lipamboli na lomolisama na miso ya bato mpo mokolo kolona olonaki mpe na miso ya naosenga ndeko place oza na basali na nzambe na biso nyonso so tokopusa na liboso oyo eza nango ngana na $100 bandeko nauti nango ncangu na ye nango ntina stade mpo nazwa lipamboli eza na se ya makola papa na nga kisami na kibilo ye mpo kosala opalai masolo okoki kosaproche oya kopesa mama jito okita merci mama Judith mama Judith alobi topesi batie bilamba oyo ya couleur oyo epai osalela foi na yo ata biso tomoni yo te mais le saint esprit est là azomona yo nga oyo naza nango na tie mais na souhaite so ndeko moza otutisami na motema olobi nga nakopesa ata $10,000 mpo nzambe apambolanga so tokufi nyonso etikala nango nakosouhaite plus soki oza na motuya ya mbongo oyo osoutenir activité ya mbongo ebele pusana mpenza awa na osenga mpenza mpe koke respect oza ta na $500 oza ta na $1,000 oza na $10,000 belemela esele pour gagner les âmes pour l'intérêt ya Christ na osenga oyo ayo pusana mpenza awa nakomisa lokola mwana toleki na okipata na se mpona koyamba yo na kozwango puke mosala ekende liboso nasengi mpe soza soko opusana s'il vous plaît mosala ozosenga mbongo bien aimé mosala osenga mbongo olinga tokoma lokola ndeko wana koma elinga oyo batambola ndenge nini na nzambe asala basacrifice nini liboso na nzambe pene mesika nyonso ozopesaka epai na bandeko baza basimbi bapanie wana eza en panne opesi contribution oza na $100 $50 $10 $20 $200 so oza na $500 ti likolo na osouhaite bien aimé le Seigneur opusana mpenza awa kamsi olingango bamona yo te me ata joseph alima te na nikode babatamaki mikolo krist akufaki babimaki kaka eza makamsu babatama te fobima soki oleka na lombangu bien aimé okoleka na lombangu nzambe opambola ona tant de témoignage ya basacrifice osala epai na nzambe okouta jamais égypte okota kana soki olingi na désert te désert eza place ya sacrifice soki abraham andimaki te kofui isak yayambi alinga apambolama te nzambe abraham nzambe promese nzambe isaki nzambe sacrifice nde kolekisa yo ozwa jacob eza promese akoboyo comme si obika na parole kaka te obika na eve la foi sans les œuvres elle est morte en elle-même nana koleka mbangu na stade oyo mobimba nana koleka mbangu ozanga na $500 pour soutenir cette œuvre eza pour l'intérêt l'homme de Dieu te mais pour l'intérêt et l'œuvre du Christ na stade oyo mobimba moto akosuma biso aza te yali ozopesa na panier ekolengisaka na kozwa na yo me tozoluka ndeko okopesa biso ata $500 $300 okopesa biso $1,000 to likolo nzambe apambola yo oxygène eza na combien pour 1 heure du temps bien-aimé soki nzambe azwi mpema na biso tokosuka wapi mbongo na biso epesa biso merci te osula biso te bible obi l'Hébreux chapitre 11 verset 8 l'homme n'est pas maître son souffle mpo koretenir yango na stade obelema koza likolo kita c'est la violence soki lola yesu masaki ebabongisela biso melodi appartient au violent aussi mais so toyambi ye il faut nyonso esila totambola na obange tokota loba mais pourquoi il a dit encore que le royaume de Dieu appartient au violent il y a certaines choses pour ça la violence vous êtes serviteurs de Dieu enfants de Dieu qui que vous soyez vous avez la grâce de Dieu vous avez béni venez avec le paix que vous en avez 500 1000 tilikolo nzambe akopambola so nakomona motu moto opambola nzambe mpona mosalo nazosala bien poto gagner temps on a une seule mission primordiale